Je l'ai annoncé au début, Général Difa avec nous sur ce plateau. Général. Oui. Joyeux Noël. Hein? Merci beaucoup. Yafa. Oui, oui. Na utimina Congo central. Congo central. Oui. Ils ont un confinement au Kunantu. Ils sont à la frontière là. Malamongo na bandi. Ils sont à Mbanzangongo. Oui. Le Futoto. Le Futoto. Kulungongo. Kimpese. Lukala. Et puis aussi na Louze. Et pas Manyanga. Manyanga donc baza trop bien. Kroko batondi kuna. Somo. Général. Ninga songi. Oui. Qui sentent ça en programme au non, qui sentent ça en programme les 31. Oh. Alors tu y papa président Olimbi Sabiso autobeta tu y mais tu chika programme les 31 et ça qui sentent. OK, d'accord. Ce qu'on a beaucoup nyoso OK wana. Beaucoup ba mbio kitoko zo. En tout cas na ko kabulati. Mboka nyoso ba mbinga ibia. Tourner oyo et salami mingi na bana ya poto. OK. Yango la linga kina zoka mo minute na remplacer ba mo rapide depuis to continuer. Donc bateau ba sali tourner oyo tozana King de Paris Jenny de Nakuza le grand sapeur bande ba sali ba tourner oyo et puis tozana Damien Bila les visionnaires na kati ya Lost nie pas là qui et puis bref Anton c'est na Bruxelles oui ko Jean-Louis Kaoussou, toujours à Bruxelles. À côté, il y a Bruxelles, toujours, toi, les Venganche, et puis, tu as Serge de la Tchangou, Émile Lema, Malomba, donc, Bango de Bassali, en Moscou, oui, na niveau la France. Boutasal Smith Mingali Moutunayo. Guilhem Maïndou. OK. Le vrai manqué de Paris. Donc il y a le manqué de Paris. Donc il y a Guilhem Maïndou, le manqué de Paris. Freddy Longila, Tosta Sekeliboulou, Gabi Mavinga, Lai West Mamona, Antoba Jacques, bienvenue Lulendo, Papi Biba, le maire de Beaumont. Vraiment. Christo Kako, Philippe Mombafou. Et puis Mosquito de Paris et puis Toussaint Bouès voilà à côté de Paris basé belé presque Europe mobimba basali qui ça tourner na Congo central mais si ko le to comme na Kimpese to kuta na mutu moko comme ne Guilhem Mayangi yeso alekina ba producteur na niveau Guilhem Mayangi moninga ya Dezamba donc abina nga pesa numéro na nga pa ya mamile non et c'est machine à jouer voilà donc Guilhem Mayangi alekina ba producteur donc asumbi makasi wana na Kimpese school to na Guilhem Mayangi et puis na ya na colonel Jean Kabutuka yani donc basalisi biso makasi ya koleka mais makambuna ne silide matadi to comité. Ah oui, matadi juste na mbomboka matadi to comité. Samba so nyati matadi kuna te. Matadi to tiango ezala na mois de février. Na février to ke matadi et puis na mois ya mars tozana Uganda. OK. Wana mars. Na mois d'avril tozana Zambie avec Souké Chile. Wana so na mois ya avril. Ouais, général, ils ont qui prévu le dimanche. Ningo zonga kina Kinshasa ozana Bumbu. Bumbu siko eza problème ya ndenge mokonzi ndenge bakonzi babiki couvre-feu yango tovandi mais tolukela ngo date nango tobetango est-ce que bande ko pa mususu bazumi tumisa général depuis oye uzaka ba place ya bakula kandeto baka ba noble ndeto ntoka tiene big star ifoneti na rotana pour man ça ko la lingi na benzate ngana tikali kaka na idéologie o ya kala muta futa ticket donc na ko ka ça invitation te ngana obeta ka ticket et si ko ba ça invitation na okendete ngana obeta ka ba place ba ko futa ticket normalement ça bongo ce qui producteur amonani a tinge siko ya lingi na obeta mais ya ko so ka invitation bilo ça pour ba ya belé et ça on va base bon ngana obeta musique a base te yango mo la kata na internet na te na internet na la raté na longwa kuna ngana ebi mise pour ça succès et ça ka disque so ça ka nzo mo ya bien makambo simbi nango ekoki ba disque tozo mela ya ça ka ya disque et oui album ezobi ma producteur eza Clash à tipo ngapi OK donc bango to ali donc o ka bena producteur dans les 100
ayebi pena musala oyo et puis l'album nanga nyoso bien ça succès bango de babimisa famille Anita Ngapi bango de babimisa Itachi meilleure chanson il y a 91 babimisa nini Papa Aye meilleur il y a 96 bayeko bimisa babimisa do l'album auto ça succès est-ce que na Damien Dimoneke ne bango babimisa. OK d'accord. Alors général na Congo central biso za quitté hein et après na bato belé bazana lumbashira baninga ko bazala quitté alors on va leur permettre hein pendant moi extrait là c'est bara moi muké na Big Star na général des fois basali tout au long de la province du Congo central qui sont tout si Dieu le veut si tout va bien la fin décembre on a matin di nyongo wana des fois au foot à Bino et ben nango mais retour d'abord sur ce qui s'est passé là-bas surtout dans l'ouest du coup Mboka ba Croco. Croco à l'ouest. Général. Oui. On a attaqué dans le photo. Oui. Banzimbo yembiwana. Je ça l'album na bandeko ba produire wana. Parce que moi les autres ça net ba remix. Banzimbo zé belo. Ba remix ali. Ba remix ali neti Ozagi Kalamolo Albert. OK. Et comme une équipe pour tout et puis Philippe Mumbaf. Ezali to remixer yango. À part on a peine remixer sous Banzimbo à grand-père. Na remixer Banzimbo à grand-père et puis les le dimanche tozana à niveau de la Villeneuve Saint-Georges, en France, dans un anniversaire, il y a Olivier Yimbu, Canada. Ton anniversaire, il est là, on a apprécié joyeux anniversaire, on a déjà image quand on a la routine de la et puis tout ça, on a Mokonzi à Villeneuve Saint-Georges. Franck Keto. Apprécié Mbote Yamingi. Franck Keto, merci beaucoup. Mbote Yamingi. Merci beaucoup, Franck Keto. Et puis l'ambiance de Paris. Il y a pas ça les sites na sengi batu basabone mingi na katia na news l'ambiance porte basabone mingi. Est-ce que des fois ndo zongia wa Kinshasa zo mobimba molimo Kenya Longo na zonga pena libela molimo Kenya Longo Kenya no beta ka tour na kitsa biloko nyoso ya kuna na ngwa ba plan nyoso yake
ngana ya neti na zozonga mais ce qu'on a valise ba mal wala nyonso ya milkage mais ndeko do foya mwende na zali ça va mais o eza kuleleki donc faut na kitsango il y a fait excusez la petite susu batu susu félicitations grand maître Chikeva Mimi Chikeva Willy Bilele na Londres asungi biso mingi Renato Mondele Brice Pangi Nicodème Zola la Dimbala et puis Kassabongo. Alors donc c'est ça. Alors Taboulé Rochero donc oui vieux Taboulé donc ngati na botantina okola Taboulé Rochero et na ba musicien na linga ba musicien nyonso mais ya koleka ka Taboulé tilelo oui c'est les cas du 30 novembre au 5 décembre donc on a quitté nayoka ki sango on a l'habité yango leo na quand même na présenter nzemo moko ya vieux. Alors on a un petit problème na technique on va signaler biso ndeto bongisa qui peut faire téléma des va sentir on va vivre en plateau c'est chaud c'est chaud avec Général bien habillé superbement bien habillé donc le problème là qu'il y a télémakaka va sentir quoi makambo to mona okala otemka pamba kaka non formidable unique ngala simba kango ngala simba simba vamos pas mettre la seule place là et bungate formidable général d'effort toujours égal à lui-même alors voilà yango moi tous la wa ezo wana oui tika na Kenya eleki oyo oui eleki musika oh là là général panda kasi alors na bantimbo Rochero oui na nzembo ya Vieta Boulay na sali misato moi ça bongi na libala na yembi yango convenablement nzembo ya ni les prophètes chez lui yango pe na ye nango mais na moni koleka te ni les prophètes chez lui et puis Maria Chantal kasi général au salika moi ndambo comme ça gouverneur ngo la place azala sepelati oui gouverneur tout ya yebi abanda ko benga banda Kenya mingi mingi pona ba Taboulay alobi keno ba pesaka il solo mutu mo ta ko yemba Pongina. Alors on a yembi Pongina net Taboulay. Pongina nzembo ya Rochero. Na yembi on Taboulay. Tu peux me faire un plaisir sur le plateau pas toi la parole technique. Ah oui. Nka wemba ka mukega. Pas ngobila. Na tia motema tengana zali pembeni nzoka ba kokana ngai. Na mipesi nzoto po ya lokumu ya mboka nzoka ba kokana ngai. Maso ekolekae na ebate na ikonda koyanganga na ina koina molangi ekweye mafuta sopani lokota ozongisa ekotonda te wanande wande ni le prophète chez lui. Merci beaucoup. Alors nzengo mtalinga ngomi gali dialogue dialungana et puis yena sogine et na pesi susu mélodie ona Jado mfumbu ya Zélande makola na kati ya Belgique motema ya Vali na pesi mbote ya mingi. On retourne dans l'image Dieudonné Amumba. Bon voilà Bologna. Donc nazana oui Bologna na nzembo. La 7e donc meilleure chanson et album. Bologna. Oui Bologna. Oh là là. Bologna ozalaka na ntango mpoko yokoya Patrick Osilikio keisa mediremo ebotiki nga na mpasi esalinga mabe naza kosenga pardon lokola nde na bomi moto nzela yo kokende yotalaka na nsima ngai nazali se kozela yo nabetaki ngonga yo ninganaki la kozela kaka yo zongela ngai wana nde Bologna pose oyebi kaka tombinda mbayibi yango nzembo c'est cela déjà ezobima na 2021 na label ya Clash à Tipongak bien sûr donc ngala oti Braza na ye mais surtout siska émission na zongi sous Braza nini ezakona Clash azokoma la pour sala sko briefing ya makambuke ya album sila en tout cas général de fort merci c'est toujours un plaisir d'avoir sur ce plateau awaza ndakuna oyebi kande asonga balusakwe no bazaza donc mais na bosanité Dieu Mazatomo na bosanité ko pesa ye mbote donc na mars wana to komati na Kisangani
et pas à Sansas na Mouliagas. Ok, na Kisangani. Ok, d'accord. Pas dans la collection pour Abi Obosa na été. Pas dans la collection, non, on peut s'en mettre la collection. On va bien ailleurs. À la collection, on va jouer. Alors, on a pu s'y mettre na Néné Benepistilo dans la Suisse, Didier Kunga à la fin, colonel Freddy Lungone de Floride Sala, Ousmane Luvunga, esprit supérieur na Katia Bundes, né en Vama, Jean-Jacques Pania, Oya Pembe na Genève. Chimita El Diego Ngouma Ariete Lulendo. Merci beaucoup. Beaucoup de bonnes choses à Chimita. Alors. La mars, na Uganda. Donc, merci beaucoup, Général. C'est la fin de cette émission. Continuez à respecter les gestes barrières. Restez chez vous. Distanciation sociale, port de masque, tout ça dans le coup parce que la pandémie Covid-19 est toujours là. C'était un plaisir d'avoir Général Défense sur ce plateau. Merci beaucoup. À qui je souhaite un très bon joyeux Noël. Dieu Mazatomo. Ok. Joyeux Noël à vous tous. Dimanche prochain, on va se retrouver pour la dernière émission.